topesi bino lisusu mbote pe tosepeli mingi na bato ebele balandaka mateya oyo pe tosepeli mingi na matatoli bato bazopesa pe bazokoma bazobenga pe bazotinda wana WhatsApp na koloba ete liloba ya Nzambe esungi bango penza pe esepelisi biso na pona tokumikumisa te kasi po biso na bino tokaboli ngolu ya Nzambe na kati na Yesu Kristo tosepelaka na matatoli wana po ete ezolakisa biso ete musala Nzambe azosala po abikisa bomoi na biso pe abimisa na mokili oyo lola esepeli na yango pe tozokumisa Nzambe na ngonga oyo tolingi tokoba na mateya oyo etaleli nyango ya lobiko na kotala na kokoma molongi na ngolu ya Nzambe na nzela ya kondima kino sikoyo tokanisi ete bososoli yango tokobanda nanu na kokanisela bato bazolanda biso na liteya oyo tokanisa ete mateya mibale oyo elekaki tozongisa yango na mutu po ete tokoka kososola malamu na oyo etaleli miango ya lobiko tomonaki makambo mine oyo etaleli eyano oyo Nzambe apesaki na miango ya lobiko tangu sumuki asumukaki na bolingo ya Nzambe akelaki biso pe apesi eyano mpona lisumu na miango ya lobiko wana po Nzambe abikisa biso liboso tomona eyano Nzambe apesaki tolobela nanu problème tozalaki na yango po ete tobikisama yambo Nzambe akelaki mutu ya malamu mutu akokani na Nzambe mutu aza na elilingi ya Nzambe elilingi ya Nzambe elingi koloba eza elongi te ezali lolenge ya kotelema te ezali to lolenge mususu ya libanda te kasi po bososola malamu elilingi ya Nzambe na lingina sosolisa bino malamu na kati ya mukanda ya Bakolosai tangu elilingi ya Nzambe na mukanda ebandeli ya liboso tika totanga nano na ebandeli mukapo ya liboso nzela ya tukmibale na motoba bongo Nzambe alobi sikoyo tosala bato lokola elili na biso bazala ndenge biso moko tozali bakozala bakonzi ya bambisi ya ebale ya bandeke ya likolo ya banyama ya mboka na ya zamba ezala ya minene to ya mike tangu Nzambe alobaki nakela mutu aza na elili na biso kokana na elili ya Nzambe eza nini tokotala na mukapo ya tukmibale na sambo boye Nzambe asalaki bato lokola elili na ye asalaki bango lokola elili ya Nzambe penza asalaki bango mobali na mwasi bomoni ete mwasi pe mobali na kotala libanda bakokani te okomona lolenge ya libanda ya mwasi na ya mobali ekokani te sikoyo elili ya Nzambe oyo Nzambe apesa biso eza nini tokotanga na Bakolosai tokoyeba elilingi ya Nzambe wana eza nini na tangu tozoyekola eloba ya Nzambe tangu tozoyekola eloba ya Nzambe tozosalela maloba ya Biblia pe esika tozomona mutuna to mikakatano tokotuna se Biblia lokola to poni boye Satana asaleli makambo ya kosalela bangomba bato bazo sosola Biblia na lolenge ya kotia komilongisa na ngambo na bango sana ngambo na bango poete batinda Biblia esosolisa bango na kotindika bango na ngambo bango bazali yango wana na yebisaki bino tango tozekola eloba ya Nzambe soki tozana mutu na songolo to pe tolingi toyeba koleka tokosalela se maloba ya Biblia pe elobeli ya Biblia pe ndimbola ya Biblia soki liloba ya Nzambe lobi Nzambe akeli biso mwasi na mobali na elili na ye elingi koloba nini na Bakolosai mukapo ya liboso nzela ya zomi na minei balobi Yesu Kristo mubikisi na biso pe mokeli ya nyonso ya solo tozwi bonsomi pona Kristo pona ye Nzambe alimbisi masumu na biso Kristo akamataki elongi ya Nzambe oyo emonanaka te azali mwana ya liboso
na kati ya biloko nyonso oyo nzambe asala. Balobi Yesu Kristo nde elilingi ya nzambe emonanaka te. Nyonso ekomami na maloba oyo elobi ete tango Adamu na Eva bakelamaki liboso, Yesu Kristo azalaki na kati na bango. Bososola yango malamu. Pe po tososola likambo ngambo moto amemaki nsima kosumuka pe koyoka eyano nzambe apesaki. Soki Yesu Kristo nde elili ya nzambe, elobi boye tango nzambe bande kokela Adamu pa Eva na kati na bango penza na makanisi na bango bazalaki na lolenge ya Kristo pe paposa ya Yesu Kristo. Yesu Kristo nde akonzaki nyonso na kati na bango. Yango wana na miango ya lobiko liloba ya nzambe lobi ete toyamba kondima Yesu Kristo na nzela ya kondima. Yesu Kristo akokela lisusu elilingi na ye na kati na biso. Yango wana tango Yesu Kristo bande kote liloba ya nzambe alobaki soki boumeli na kati na ngai pe maloba na ngai kati na bino, esengeli tozala na Kristo pe ye na biso na nzela ya liloba na ye. Tango Adamu na Eva basumukaki babungisaki elilingi ya nzambe, elingi koloba Yesu Kristo abimaki na bomoi na bango. Sosola malamu tango moto asumukaki yoka ngambo amemaki asalaki lisumu abukaki mobeko ya nzambe. Justice ya nzambe esengaki ete moto wana akufa. Maloba wana ekomami na mukanda ya Baloma mukapo ya Motoba nzela ya tupi bale na misa. Pamba te lifuta ya masumu ezali liwa, kasi likabo ya ofele ya nzambe ezali bomo ya seko na lisanga ya nkolo na biso Kristo Yesu. Motuna ya liboso to pe ngambo ya liboso to memaki tangu tosumukaki wana tokomaki batu ya kokufa. Ya wana touti totangaki na Baloma 5 nzela ya 10 na nzela ya ilisumu ya Adamu biso nyonso tomemaki ngambo ya liwa. Kasi na kosala lisumu to bungisi elili ya Yesu Kristo kati na biso. Ya misatu lolenge na biso ebemba kipenza to kitina se kino po mutu asala bolamu ye moko ekokite okokokate. Nde ngambo ya misatu tomema pe ngambo ya mine itomemaki lo miango ya nzambe pona koumela seko na esengo. Tangu nzamba chaki Adamu na Eva na elanga Edeni esengelaki kosepela na batu ya lola nde likambwana ekatanaki. Elingi koloba na kati ya miango ya lobiko esengeli pe eyano epesa poete ngambo wana tomemaki na kati ya Adamu elongwa. Eyano pe musu esengeli ezala poete tozongisa bomo ya Kristo kati na biso. Ya misatu esengeli pe eyano ezwama poete etumbu tope justice ya nzambe ezosenga biso. Pote soki mutasala lisumu justice ya nzambe esengaka akufa. Esengeli mbeka poete ekota na place wana ya minei boyoka nina mutu na lola esengeli ezonga na manaka wana nzambe akelaki biso. Poete eyano emonana eutaka wapi? Ya liboso totangaki maloba o ezali na mukanda ya Baloma mukapo ya 5 nzela ya 10 lisumu ya moto se moko ememelaki bato nyonso etumbu. Se ndenge wana bato nyonso bakoki kokoma bosembo pe bakozwa bomoi pona mosala ya bosembo ya moto se. Elingi koloba na nzela ya Yesu Kristo bomo ya nzambe oyo tobungisaki na nzela ya lisumu ya Adama na nzela ya mosala ya Yesu Kristo tozwi lisusu bomoi wana. Nzambe azwa lokumu bosusola malamu
tokoki kosala misala ya bolamu te mpona kozwa bomoi wana. Se na nzela ya Yesu Kristo nde tozwi kolonga mpe topesameli bomoi. Eyano ya mibale Nzambe apesaki eza nini? Bokanisa ete justice ya Nzambe na ntina ya kobuka mobeko esengeli okufa. Tomonaki na Baloma motoba nzela ya zomi na mibale na misatu ete lifuti ya masumu ezali liwa. Pe na mkanda ya Balewi mine ipe mitano esika bazoloba oyo esengeli kopesa mbeka tangu mutu asumukaki. Tokotanga maloba wana na totangaki yango na lite ya liboso, kasi tika totanga yango lisusu po ete tososola malamu bolingo ya Nzambe oyo ezangi ndelo mpe apesi mwana na ye po asikola biso. Soki totangi Balewi mukapo ya minei mpe tokotanga biteni muke ya misatu, soki ezali nganga Nzambe monene moto asali sumu yango ememisi bato nyonso ngambo, esengeli kopesa Yawe mwana ngombe ya mobali oyo ebeba ata esika moko te po na kozwa bolimbisi ya masumu na ye. Iteraniro litambe ikimasa cy'umusore. Zomi na misatu. Tala ndenge bokobanda kosala soki ezali lisanga mobimba ya Israel moto ekwei na lisumu po esalaki likambo moko oyo mibeko ya Yawe epekisa pe ememisi bango ngambo, esalaki yango na kote kutu eyebaki yango te. Tango lisumu yango ekoya koyebana, bakopesa libonza ya mwana ngombe ya mobali mpona kozwa bolimbisi ya masumu. Bakomema yango liboso ya ndako ya kokutana. Kugira ngo ikintu abantu bacyumve. Nalingi kotangela bino maloba oyo po bososola malamu. Nazotanga mikapo oyo mbangu ezala mokambi ya libota, ezala Israel mobimba, ezala mokambi moko tosi totanga yango oyo asali lisumu, ezala mutu pambo oyo asali lisumu. Liloba ya Nzambe elobi te soki asali lisumu asukisa wana abanda kosala misala malamu te, eyano wana tendelo lepesi. Kasi soki mutu asali lisumu, justice ya Nzambe ezosenga ete akufa. Ezekiel 10:4, bomo oyo esali lisumu esengeli ekufa. Kwete moto akufa te tangu bayebisi ete asali lisumu abuki mobeko ya Nzambe. Liloba ya Nzambe elobi ete aluka mbeka ekokende nesika na bomoi na ye. Nzambe azwa lokumu. Yoka eloko Nzambe asalaki. Yesaya 53:3 esengeli tosepela na Nzambe pe nazo yebisa bino ete likambo na biso eza pasi po bato ebele bafandi kimia bakanisi bazana likambo te. Kasi napesaka ndakisa ete mutu ayebaka bozito ya bomoi na ye pe likambo na ye azwaki ngambo amemaki na nzela ya lisumu tango akomi na suka ya bomoi na ye na mokili. Soki amoni liwa ekomi pembeni to pe azoka pasi makasi wana akomi komona ete alingi akufa. Yango wana batu babandaka komituna lobi na yango ezani batu bakomaka komituna komi yoka na kati na bango elike eza wapi. Baluki bazwa elike oyo ekoko telema liboso ya liwa. Yango wana botalaka malamu. Soko moni mutakufi tope aksida esalemi mutuke tuti mutope mutakufi lolenge mususu batu bagangaka pe balelaka. Kasi nayebisaki bino ete balelaka pona bolingo ya mutu akufi te. Kasi mutu nyonso mimona kaneti soki nga na kufi, mutu nyonso akanisaka na suka na ye pe wana asosoli malamu akoki kosala nini po azwa assurance po ete akufa te. Nde assurance wana eza na nzela ya Yesu Kristo. Yesaya 53:3 oyo Nzambe asalaki ekomami. Batobolaki ye likolo ya masumu na biso, banyataki ye likolo ya mabe na biso. Azwaki etumbu oyo eyeli biso
boboto biso tobiki pona bapota ye azokaki nzambe azwa lokumu motoba biso nyonso topanzanaki lokola bameme tokomaki kokende moto na nzela na ye kasi yawe atiaki mabe na biso nyonso na nzoto na ye na lolenge mosusu biso nde tosumukaki biso nde tobukaki mobeko ya nzambe kasi na bolingo ya nzambe atangeli biso mabe wana te etumbu na biso ekweli Yesu Kristo elingi koloba na kotangela bino maloba oyo batu balobaka ete lokola Biblia elobi misala nyonso moto asalaka yambo tokotanga mukanda elobi kondima pe misala na tangu tokotanga maloba wana batu bakanisa tete eza ya mokomi ye moko kasi komami na Biblia Yesaya tuku motoba na mine nzela ya mitano biso nyonso tozali bato ya mbindo ata makambo oyo tokanisaka ete ezali malamu ezali mabe lokola elamba oyo ebebi na makila mabe na biso ezali komema biso nyonso lokola makasa ya kokauka oyo mopepe ememi Yesaya lobi oyo ya malamu tosali ezali lokola bilamba ya kopasuka Yesaya alobi te oyo tokomi bayenge beni kasi oyo tosalaka ya malamu ya kosunga misala ya bolamu soko tiango liboso ya nzambe okokanisi yango na boyenge bena Yesu Kristo biloko wana eza mbindo eza lokola bilamba ya kopasuka yango wana poete nzambe andima mosumuki esengeli andima boyenge bena Yesu Kristo na nzela ya kondima soki nazoloba yango ekongo nete eza pasi kasi tokososolisa bino yango na lolenge ya Biblia po mutu nyonso asosola na koyamba Yesu Kristo ndenge nini na lolenge wana te batu bayamba molimo mosantu soki bayebisi mutu yamba Yesu Kristo ayebi te akoyamba ye ndenge nini eza nguya moko tala satana amemi makanisi koloba ete batu baye na makambo na bango koloba ete lelo kondima elingi koloba ete kolenga nde ezolakisa ete mutu ayambi molimo mosantu mutu azoloba bandinga oyo ezoyebana te kasi makambo wana ekomami epai moko te na Biblia atako batu bakoselaka batu na mokolo ya Pentekote batu balengaki te na mokolo ya Pentekote batu balobaki minoko oyo eyebani minoko nyonso balobaki ekomami na Biblia na mukanda ya misala ya batoma mukapwa mibale balobaki bandinga ya Arabe ya Egypte eza bandinga oyo elobamaka na mokili kasi yoka balobi po mutu bandimata ya mbimoli mosantu esengeli ya mibamba na se lokola mutu ya maladi to nini kasi ekomami esika moko te kubera ko ijambo ry'Uwiteka ritubwiye yango wana na eteni oyo liloba nzambe yebisi biso ete misala ya malamu ya batu ezali lokola bilamba ya kopasuka liboso ya boyenge bene ya nzambe poete nzambe andima biso esengeli toyamba boyenge bene ya Yesu Kristo na nzela ya kondima okoyamba boyenge bene Yesu Kristo tope bomo ya Kristo na kati na yo ndenge nini ya mwana tokotala poete tososola malamu maloba oyo ekomami na mukanda babengi kondima pe misala page 12 balobi soko sangisi makambo nyonso ya kitoko pe ya peto pe batu basepelaka na yango pe opesi yango baangelu pe ezala ntina mpona lobiko ya motu eloko wana ekozala mabe na yebi te soki bososoli yango na kozongela yango ahuye neza n'amagambo dusomye muri Yesaya ekokani n'amaloba tutangi na Yesaya
nibyo twakirana byose bimeze nk'ubushwambagara bolamu na biso ezali lokola bilamba ya kopasuka na maloba mosusu Yesaya azoloba ete tolongola misala malamu na biso tosepelaka na yango te tondimela yango te yango nezobikisa biso te se mbeka ya Yesu Kristo esengeli tososola malamu ete na kondima mbeka ya Yesu Kristo etindi biso tosala masumu te kasi kondima mbeka ya Yesu Kristo mosumuki azoyamba nguya na kati na ye esunga ye atosa mibeko pe atosa mibeko na kotindikamaka te kasi azosala yango na boumeli ya mokolo na balobi maloba ya ntina mingi po ete tondimela Yesu Kristo tondimela eloko mosusu te ya malamu na kati na biso na mukanda oyo misala mpe kondima soki osangisi misala nyonso ya malamu ya peto mpe esepelisaka na kati ya motu pe olakisa yango epa baangelu ya Nzambe pe oyo ekokosunga na miango ya lobiko to mpe kopesa biso bomoi mokano wana baangelu bakoboya yango mpenza mokano wana yoka bato balobi tosangana totala eloko nini ya malamu tokokosala Nzambe andima biso tosala eloko ekosepelisa Nzambe soki bosangani bato basala eloko wana baangelu ya Nzambe bakoboya yango mpe bakoloba eza mabe yango wana soki oza mosumuki oyoki bozito na motema olingi bomo ya seko olingi Nzambe andima yo olingi olonga masumu olingi oumela malamu eyano koluka yango na kati na yo moko to na lingomba na yo te koluka na sango to paster to pe pape te to pe motei te eyano luka yango na kati ya Yesu Kristo Nzambe azolo tubonye yuko ikibazo umuntu yagize igikemoni ete kwete eyano yangambo emonana Nzambe andimaki kupesa mwana Yesu Kristo pena nzela ya Yesu Kristo to yamba Nzambe na kati na biso pe ekokite esengeli mutu aza na lolenge ya Nzambe na kati na ye awazali na mokili pona nini tokotanga na Batesalonike ya Yambo Batesalonike ya Yambo kapo ya mitano haranditswe ngo Nzambe ya boboto ye moko akomisa bino bato na ye penza abatela mobimba na bino motema molimo mpe nzoto po bomema lisumu ata moko te mokolo nkolo na biso Yesu Kristo akoya Yesu Kristo naramukaje tangu Yesu Kristo akozonga tangu alingi azonga mbala ya mibale pe kala mingi te alingi azonga lokola tokotanga yango pe baninga na nga bateyaka pe mateya wana Yesu Kristo mu Rwanda Paulo Batesalonike rwa mbere na mukanda ya Batesalonike mukako ya liboso mitano nzela tukubali na misatu Nzambe apetola bino mutu akoyamba Yesu Kristo akozala peto kozala peto penza eza nini apetola bino molimo nzoto ebatelama umwami wacu Yesu Kristo azaza tangu Yesu Kristo akozonga elingi koloba kozala peto ezali mobimba ya moto nzoto molimo pe elimo ezala peto kwete ekoka esengeli koyamba nguya ya Yesu Kristo kati na biso mbongo na wana kati na biso esalemaka ndenge tala na miango ya lobiko Nzambe alobi kwete motema ya mutu ekoma sika mosala oyo esengeli esalema na molimo mosantu yango wana na miango ya lobiko eyano ya mibale epesamaki ezali molimo mosantu molimo mosantu lokola tomonaki yango yende alongisaka mutu pe andimisaka ye lisumu mosala ya liboso molimo mosantu asalaka
eza koloba minoko ya sika te. Mosala ya liboso molimo mosantu asala eza kolengisa ye te. Mosala asalaka eza kosala bikamwisi te, eza kokitisa moto uta likolo te, eza kobikisa babeli te. Mosala ya liboso ya molimo mosantu na kati ya moto na kotanga yango. Yesu Kristo ye moko alobaki yango na Yohana 19 nzela ya mwambe. Tango ye akoya akomonisa polele ete bato ya mokili babungi, akolakisa ete bazali na lisumu pamba te baboyi kondimela ngai. Tango molimo mosantu akoya akolonga bato ya mokili, soki molimo mosantu aye andimisaka ye masumu na ye, pe andimisi ye boyengebe na Yesu Kristo, andimisi ye pe etumbu ya seko. Soki oboyi boyengebe na Yesu Kristo nde etumbu wane zaki ya Satana. Yoka ndenge Yesu alobi, lolenge ya masumu po bandimeli ngai te. Etumbu oyo eza ya Satana. Soki muta boyi boyengebe na Nzambe, Matayo 25 nzela 13 elobi etumbu. Bao bakoza loboko ya mobali akoye bisa bango po ya kokota na bokonzi ebongisela mabino. Baoyo bakozana loboko ya mwasi bolongwa liboso na ngai bokota na moto ebongisaki po na Satana pe bademo. Nzambe abongisa moto po na bana bato te, kasi abongisa yango po na Satana. Kasi oya kokoba koboya kondima mutu wana akokende na moto nzela moko na Satana. Molimo ya Nzambe ya liboso asalaka soka akoti andimisaka mutu lisumu. Ya mibale bokotanga ango na Yohana mukapo ya 14 epe 15 15 kisabino makambo ekoya. Ye akokumisa ngai pamba te akozwa makambo nyonso epai ya na ngai pe akoyebisa. Yesu avuze ikindi kintu gikomeye. Yesu Kristo alobye loko musu ya tina na Yohana 19:13 tango molimo mosantu akoya akokamba bino na solo. Molimo mosantu akambaka batu na solo ya liloba ya Nzambe. Yohana 19:13 tabango na liloba na yo, liloba na yo esanze umuntu nta kindi kintu amubwira. Soki molimo mosantu ayepa ya mutu ayebisaka ye eloko mususu te, kasi akambaka ye na liloba ya Nzambe na makomi masantu Biblia. Atindaka ye koloba minoko ya sika te, atindaka ye kolenga te, tope kosala bikamwisi. Molimo mosantu alakisaka bimononoli te. Na kati ya Daniel mukapo ya libwa, Daniel mukapo ya libwa, igitabo cy'umuhanuzi Daniel cya 9, tango nyonso liloba ya Nzambe ebandaki, Nzambe alingaki amilakisa, abandaki kopesa basakoli na nzela ya liloba na ye. Ekomami ngo Darius mwana ya Zekasi ya mboka Medi abotolaki mboka Babylon na mbule ya liboso ya bokonzi na ye. Nga Daniel nazalaki kotanga mikanda ya Nzambe ndenge Yawe alobaki na profete Yeremia ete Jerusalem ekotikala ya kokufa mbula tuku sambo mobimba. Bongo na luki koyeba tina ya makambo wana. Daniel aravuga ngo nasomye ibitabo natangaki mikanda esosolisi ngai ete mbula tuku sambo nde esengeli eleka. Oyo elobama na Nzambe na kati ya Yeremia. Basakoli pe ya kala bazaki na momesano ya kotanga liloba ya Nzambe. Tango nyonso olingo yeba mukano ya Nzambe na nzela liloba ya Nzambe, Nzambe akosala bimononoli te. Batu oyo bachaka liboso bimononoli tukususula makambo na bango ndenge nini kugira ngo impinduka zikenewe mu buzima mbongwana esalema na kati na mutu po mutu abongwana abota mambala ya mibale na lingina tanga
mukapowana kubera ko ntabwo igisubizo cy'umuntu ntabwo kigarukira mu kwishyura eyano ya nzambe pona ngambo ya lisumu esuki kaka na kopesa mbekate esengeli mpe kofana na nzambe ntango yesu kristo akozonga bato bakova kokende lola kovanda na nzambe ya bule esengeli bizaleli na biso ebonga awa toza nanu na se nde kobotama mbala ya mibale kobotama mbala ya mibale mpe kokola na kati na kristo mosala wana esalemaka na molimo mosantu soki obotami na mai mpe molimo okoki komona bokonzi ya likolo te eloko mosusu ikindi kintu rero bizaleli ya moto esengeli ebongwana mpe motu alonga masumu mutu aumela lokola yesu kristo esalemaka ndenge nini binyura mu zihe nzira kuko nababwiye ikintu nayebisaki bino na litera ya liboso oyo etali limbeka yesu kristo nayebi malamu bakambi ya lingomba mangomba na biso bapaster mpe bandimi bato ebele babunda na masumu bakoka te moto ayoka mposa kotika likambo ya mabe kotika ekobo ozokoka te olingi kotika kotala bafilme ya mabe ozokoka te olingi otika lokuta ozokoka te ozozwa mikano kasi ozokoba kosumuka moto alongaka ndenge nini nalingi nayebisa bino likambo moko ntango nzambe azwaki enoki amemie na lola na kokufa te lokola ekomami na bahebreu ntango nzambe azwaki eliya na bakonzi ya mibale amemie na lola kozanga liwa nzambe abongola bango lolenge mosusu te nzambe abakisa bango eloko te lokola paul alobaki nzambe azwaki molimo na bango nzoto na bango atomboli bango bakei lolo kobongola mosusu ezalaki te nzambe alekisa bango na moto te nzoka enoki mpe eliya baumelaki boumeli ya malamu banzoto na bango molimo na bango emonani malamu epai ya nzambe lokola paul alobaki na batesalonika nzambe atomboli mobimba na bango na lola ntango bakomi na lola baangelu mpe batuni te bato ya boye bauti wapi nzoka nde babanda koumela lolenge ya lola awa na se lelo mpe soki ndakisa wana ya boyenge bene tokomi na yango te tokanisa te tokende lola ahubwo ikibazo yoka mutuna kwete mutakoma na bosantu wana kwete bomoi na kristo mpe bizali na ye ezala na ye eutaka wapi esalemaka ndenge nini nalingi natanga biteni mibale kwete mutu alonga kwete bomoi ya kristo ezala na biso elekaka na ndenge nini ya liboso tolingi totanga yango mu rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya mu kapo ya motoba urwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya 6 ku murongo 14 haranditswe ngo kasi ngana lukaka lokumu ya ndenge wana atamukete lokumu na ngai ezali bobele kuruzi ya nkolo na biso yesu kristo pamba te lokola ye akufaki na kuruzi namoni makambo ya mokili lokola eloko ekufa pe ngai moko nazali lokola moto asi akufa na makambo etali mokili Imana ishimwe cyane bososola malamu eloko paul alobi biloko ya mokili mpo na ngai ebakami na kulusu mpe ngai nabakami na kulusu paul alobi ngai naza lisusu na ntina ya biloko ya mokili te ezala te na kotikala se na molongo na ngai po ete paul alonga azwa sekele oyo azwaki yango wapi paul alobi nzambe aza malamu mingi tika nayebisa bino bato bozolanda biso nzambe aza malamu abongisi makambo nyonso
kwete musumuki azwa lubiko alongwa na se esika amemaki ngambo na lisumu bizaleli na ye ebonga ekoma lokola Yesu Kristo. Tala Paul alobi biloko ya mokili eza na tina te, basi balati bilamba ya mabe kasi eyebisi po eloko te, batu bazolangwa eyebisi po eloko te, batu bazokende babwate ezokwesa Paul te. Biloko nyonso oyo Satana telemisaka kasi Paul atikali na molongo na ya kotosa Nzambe. Tangu okomona mutu ayoki solo ya lotoko moteme baluki, omoni mwasi alati bilamba ya mukuse osali ekobo yo moko, pote olonga makambo wana Paul asalaki nini? Umurongo wa 14 mu rwandiko rwa Paulo yandikiye Abagalatiya igice cya 6 umurongo wa 14 haranditswe ngo kasi ngai nalukaka lokumu ya ndenge wana ata mokete, lokumu na ngai ezali bobele kurusi ya nkolo na biso Yesu Kristo, pamba te lokola ye akufaki na kurusi namoni makambo ya mokili lokola eloko ekufa, pe ngai moko nazali lokola moto asi akufa na makambo etali mokili. Bamususu sekele ya kolonga ya Paulo eza na ekulusu ya Yesu Kristo, sekele ya kolonga ya Paulo ezali na kurusi ya Yesu Kristo. Yoka mutu ibanga ryo mu musaraba wa Kristo oyo sekele oyo ya ekulusu ya Yesu Kristo po esala na bomo ya mutu, ekomisa mutu na esika ya kokabwana na mokili, nzoka za na kati ya mokili. Kino Yesu Kristo alobaki maloba na mabondeli na Yohana 17, kino ozoumela na mokili kasi oza esu ya mutu ya mokili te. Sekele oyo eyaka ndenge nini? Gusoma amagambo meza cyane mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Paulo ari gutanga ubuhamya ati jewe by'isunuko bihari umusaraba wa Kristo Paul azotatola alobi atako makambo ya mokili ezali kasi ngai lokumu na ngai eza ekulusu ya Yesu Kristo. Mu yandi magambo iby'isunuko byarapfuye mutabakami na kulusi, biloko ya mokili ekufi nga pe na kufi na biloko ya mokili. Ata batu basalelaka balolenge ya maloba na kososola yango te, eliki koloba Paul abandaki kovanda na mokili azalaki lisusu mutu ya mokili te, biloko ya mokili ezalaki na kati na ye te, pe bazanga eloko ya kofunda ye. Lolenge moko pe Daniel na baninga na ye, lolenge moko pe esalema na bayenge bene nyonso pe basakoli kugira ngo ibi bintu bibe mu muntu bigenda kwete makambo esalema kandenge ni sekele ya muruzi ya Yesu Kristo kwete zana na kati ya Yohana 15 mbere ko nsoma iki gitabo cyaryo cyose Yohana 15 yambo natanga makomi mususu na kotanga nanu Biblia poto sosola ete ezali liloba ya Nzambe. Ngai nazali lokola nzete ya solo ya vino, pe tata na ngai azali kolo ya elanga. Bitape na ngai oyo ebotaka mbuma te, ye akokata yango, kasi oyo ebotaka akobongisa yango pe po ebota mbuma mingi. Umunyabyaha agirana na Kristo na mateya Yesu Kristo bande kosalela okukanisa makambo alingasosolisa biso boyoka na Yesu Kristo. Lolenge musumuki avandaka na kati na Kristo alongi, lolenge pe Kristo avandaka na kati ya mutu. Pe tata na ngai mokolo vino, bitape na ngai oyo ebotaka mbuma te, ye akokata yango, kasi oyo ebotaka akobongisa yango po ebota mbuma mingi. Tangu teaka mateya oyo batu bandimaka mbeka Yesu Kristo kasi bazokoba kosala mabe, tolingi toyebola ete soki mutaza na kati Yesu Kristo akobota mbuma malamu. Umurongo wa 3 teya oyo napesaki bino esi ebongisa bino kala, kugira ngo umuntu yere kwete mutu akoma peto
molimo ubugingo bwe n'umubiri nzoto we pe byezwa molimo n'ijambo ry'Imana. epetwamaka na liloba ya Yesu nzambe. aravuze ngo none Yesu mumaze kwezwa n'ijambo alobi bosi mugume muri bopetwami jye, nanjye ngume muri boumela mwe. kati na Kuko ngai mutabasha kweza bokangama imbuto, na kandi ngai mutamenya mu muzabibu, lokola niko ngai namwe nakangama na mutabasha, bino. nimutaguma Etape muri moko jye. te ekoki kobota yango moko Ikabumbira soki amagambo. ekangama Nije na muzabibu, nzete ya namwe muri vino te. amashami. Bino pe Uguma muri ndenge jye, moko nanjye bokoki nkaguma muri kosala mwe, eloko te imbuto soki nyinshi, bokangami kuko ari na ntacyo ngai mubasha te. gukora mutazi. Nga nazali lokola Umuntu nzete muri ya jye, vino ajugunywa bino hanze bozali n'ibyumye, bitape. maze Moto bakayatera, oyo bakayateranya, akangama na ngai bakayajugunya mu muriro akobota agashya. mbuma Nimuguma muri mingi jye, pamba te amagambo soki yanjye nga akaguma nazali muri na mwe, bino te musabe icyo mushaka bokoki cyose. kosala ata eloko moko te. Imana ishimwe cyane. Nzambe azwa Yesu aravuze ngo nimuguma muri Yesu jye, alobi soki amagambo boumeli na yanjye kati na akaguma ngai muri mwe. maloba na ngai Ibyo kati kwezi na bino umuntu aba muri Kristo totanga eloko kandi Kristo moto azalaka aba na mu Yesu muntu. Kristo ndenge nini N'amagambo Yesu menshi cyane Kristo avuze azalaka igihe na kati ya kirekire, moto ndenge aho nini kuba muri Kristo ezali kwacu pepele gushingiye koumela na mu kati na Imana Kristo na biso ezali na nzela Twebwe ya ntabwo oyo Yesu wakwifata Kristo ngo yishyire muri asalela Kristo. biso Ahubwo moto akoko Imana mizwa ubwayo, mikotisa na mu Kristo mugambi te w'Agakiza, kasi yaradufashe nzambe ye moko na idutera miango ya ubuzima. lobiko azwa biso Magambo atie biso twabonye na kati na mu Kristo rwandiko Paulo tomona yanditse maloba Abaroma, wana na mukanda ya Baloma igice cya mkapo ya gatanu mitano mu rwandiko Baloma Paulo mkapo ya yandikiye Abaroma igice cya gatanu mitano igihe twasomaga amagambo avuga ngo tangu tobandaki kotanga malobelo biboye reka mbere ku murongo wa 15 tobana na zomi na ubwo ni mitano Paulo yandikiye Abaroma igice cya gatanu ariko Imana y'ubuntu kasi bw'Imana likabo oyo Kristo ayeli biso eleki penza mabe oyo Adamu asalaki ya solo mabe ya moto se moko ememelaki bato nyonso liwa kasi bolamu ya Nzambe eleki penza na tina yango wana tembe ezali te likabo ya bolamu oyo moto se moko Yesu Kristo amemi Nzambe apesi yango pepo na bato nyonso boye lisumu ya moto se moko wana na likabo ya Nzambe esukaki mpe ndenge moko te Nzambe akatelaki bato etumbu mpo na lisumu ya moto se moko nzokande atako bato basalaki mabe mbala mingi likabo ya Nzambe ezali kokomisa bango bosembo ya solo liwa elongaki bato mpo na moto se moko pe pona mabe na ye kasi moto se moko Yesu Kristo akokisi makambo eleki penza na ntina pamba te amemeli bato bolamu eleki monene oyo ekomisi bango bosembo yango wana tembe ezali te bakozwa pe bomoi bongo bakolonga pona seko nalobi boye lisumu ya moto se moko ememelaki bato nyonso etumbu se ndenge wana bato nyonso bakoki kokoma bosembo pe bakozwa bomoi mpona mosala ya bosembo ya moto se moko biravuze ngo binyuze muri Kristo na nzela ya Yesu Kristo Nzambe binyuze muri Adamu Nzambe asangisi biso na kati ya Adamu tangu asali lisumu tokomi basumu kilolenge moko Nzambe asangisi biso na Yesu Kristo alongisi biso pe tokomi na bomo kaka na liloba moko kozala na kati na Yesu Kristo na biso ezali musala esalema na Nzambe pe musala wana ekoki penza ya mibale Yesu Kristo alobaki soki boumeli kati na ngai boumela kati nukugumamo na Yohana 15 muri Yohana igice cya 15 reka twongere dusome ayo magambo ubutumwa bwiza Yesu Kristo bwanditswe ni Yohana igice cya 15 ezali koumela na kati eza kokota na kati na Yesu kasi koumela na kati na Yesu Nzambe asangisa biso na Yesu Kristo nimuguma muri jye ngai nazali lokola nzete ya vino bino bozali bitape moto oyo akangama na ngai akobota mbuma mingi pamba te soki nga nazali na bino te bokoki kosala ata eloko moko te moto oyo akangami na ngai te bakobwaka ye na libanda ndenge babwakaka etape ya pamba yango ekaukaka bongo
balokotaka yango babwakaka yango na moto pe ezikaka. Maloba oyo ya kosangisa bitape Yesu Kristo azolobela yango na suka ya mokili tangu basuki bakokufa oyo baboyaki kovanda na kati na Kristo. Soki oboyi mawa ya Nzambe na nzela ya Yesu Kristo, oboyi ngolu ya Nzambe suka ya mokili, bakosangisa batu wana bakobwaka bango na moto lokola Yesu Kristo alobaki yango. Yango wana Yesu alobi mutu akozala na kati na ngai te, bakobwaka bitape wana libanda pe kotumba yango. Soki bokangami na ngai pe na maloba na ngai, bosenga nyonso oyo bolingi pe bokozwa yango. Kristo azalaka kati na biso na nzela ya liloba na ye. Maloba oyo tokotanga yango na mukanda oyo babengi Jésus-Christ. Mukanda babengi Jésus-Christ page ya 200 kama mibale tukumotoba na misatu. Ndagira ngo muzirikanire ijambo iki kibazo tolingi topesa eyampenza. Mutu afandaka na kati na Yesu ndenge nini? Pe Yesu Kristo afanda na kati na mutu ndenge nini? Na liloba moko mutu ayambaka Yesu Kristo ndenge nini? Yesu Kristo alobi soki na ngai te bokosala eloko te. Impamvu biso batu tobongite, biso batu tolinga kosala bolamu kasi tokokaka te po toza na Yesu Kristo te. Mutu ayambaka Yesu Kristo ndenge nini? Yambo totanga maloba oyo twifuzwa ibihe byose mu buryo bwahuranije. Tugiye gusoma aya magambo lokola Yesu Kristo alobaki yango mu gitabo kitwa Abahirwa ni bande kuri page 9 haranditswe ngo toyambaka Yesu Kristo na liloba na ye. Toyambaka Yesu Kristo na liloba na ye pe Molimo Mosantu asungaka biso tosusu liloba ya Nzambe pe tokokisa yango na mitema na biso. Nzambe aswa lokumu. Toyambaka Yesu Kristo na nzela ya liloba na ye pe Molimo ya Nzambe apesamelaka biso po tososola liloba na mitema na biso. Soki olingo yamba Yesu Kristo esengeli otanga liloba ya Nzambe. Soki olingo yamba Yesu Kristo esengeli okumela na kati ya liloba na ye. Soki otangaka Biblia te liloba ya Nzambe okoki koyamba Molimo Mosantu te. Nalingi natangela bino yango po ete bokanisa te eza maloba na ngai. Yohana mukapa motoba, Yohana mukapa motoba, nzela ya tuku motoba na misatu. Haranditswe ngo ezali molimo moto apesaka bomoi, kasi makasi ya bomoto ezali pamba. Maloba nauti koloba etonda na nguya ya Molimo Mosantu oyo epesaka bomoi. Imana ishimwe cyane. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana na mukanda ya Yohana umurongo wa 36 haranditswe ngo nzoto ezayo kote molimo nde apesaka bomoi. Maloba oyo nalobi na bino nde molimo pe bomoi. Elingi koloba koyamba molimo ya Nzambe tangu nyonso tokabwani na Biblia, tangu nyonso tokabwani na Biblia tokoki koyamba Yesu na bomoi na biso te. Soki tokabwani na solo ya Biblia tokoki koyamba Molimo Mosantu. Soki tokabwani na Biblia eza eteni moko te ya Biblia, nzoka nde mobimba na yango. Yesu alobaki na Yohana 13 tangu molimo wana akoya akokamba bino na solo nyonso. Eza eteni te kasi solo nyonso. Boyo kamaloba oyo ezali mutu oyo na kusukisa na ngo pososola malamu mutu na yango oyo. Nasi nayebisa batu likambo moko, ngai nabundaka te pona masumu na ngai. Okoki kobunda pona masumu na yo okoka te. Pona ni batu babunda kasi balongaka te. Baloba tobondelaka, tokilaka bile, tokendaka na mangengenge, tokendaka bisika ya mabonde linzoka tokobaka kosala masumu. Kolonga eutaka wapi? Tika na yebisa bino sekele.
ndagira ngo babwire ngo impamvu abantu benshi batu ebele babundaka kasi balongaka te batu babundaka bitumba esika nzambe atinda bango te bakenda kobunda esika nzambe atinda bango te soko ozobunda esika nzambe atindi yo te kozela loboko ya nzambe te atako etumba eza munene ndenge nini soki nzambe atindi yo akolongisa yo mwana ya Saulu oyo babengaki Jonathan ayebisaki moto amemisaki ebibundeli tokende na bisika Bafilisitiya pwete na yebi ete nzambe akoki kobikisa esalela motu moko to bato ebele yatina eza ebele ya mikano ozwi te kasi likambo ozobunda mabe ozobunda esika nzambe atindi yo te tolingi totanga maloba na kati ya mukanda Jésus-Christ page 263 kama mbale tukumotoba na misatu ubugingo bwa Kristo oyo apesaka bato ya mokili utaka na liloba na ye ubugingo bwa Kristo abatuye buboneka mu ijambo rye Yesu Kristo abikisa babeli pe abengana milimo mabe na nzela ya liloba na ye Yesu Kristo abikisa babeli pe abengana milimo mabe na nzela ya liloba na ye afandisanye bamayi ya minene pe asekwisa bakufi na liloba na ye pe liloba na ye ezalaki na nguya ayebisaki bango liloba na ye pe alobaki na basakoli nyonso pe bateyi ya boyokani ya kala Biblia nyonso ezotatola Yesu Kristo nzambe azwa Biblia yose ihamya Biblia Kristo nyonso ezotatola Yesu Kristo mobikisi alingaki ete bayekoli na ye nyonso balanda mubikisi asepelaka bayekoli nyonso basala kolima na bango likolo ya liloba ntango alingaki azala lisusu na bango te liloba nde alingaki azala liziba ya nguya mpo na bango nzambe azwa lokumu oyokaka bozito po ete olongaka te oza na makambo okokaka kotika te osi kotanga liloba ya nzambe nde okwei osi ozwa bambonga malamu ya kozala liboso ya nzambe na koyekola liloba ya nzambe mokolo na mokolo olonga te ozolonga te po ete ozobunda na lolenge ya yo moko oyo nzambe alingi te bomoi na Kristo apesaka bato ya mokili eutaka na liloba na ye nzambe abikisa babeli pe abengana milimo mabe na nzela ya liloba afandisa mai nye pe abengana milimo mabe na nzela ya liloba na ye ayebisa bango liloba ya nzambe lokola aloba na basakoli pe batoma Biblia nyonso ezotatola Yesu Kristo pe mobikisi alingaki bayekoli na ye bazala na moboko na liloba ya nzambe ntango alingaki azala na bango te liloba ya nzambe nde esengelaki ezala liziba ya nguya na bango liloba ya nzambe Biblia nde liziba ya nguya ya bato ya nzambe boni ozoyumbaza na makasi ya kolonga te zonga na liloba ya nzambe alakaki pe akokokisa tika na ibisa bino haba hari umuntu uko ijambo ry'Imana rivuga akavuga ati olobi nazoye ko liloba ya nzambe mukolo na nazoye ko liloba ya nzambe none ozoloba ete nzamba pesio makasi te yoka liloba reka umbira ijambo kimwe n'umwami wabo abigishwa ba Yesu bagomba kubeshwaho n'amagambo yose nk'uko ubugingo bwacu mu by'umubiri bugizwe n'ibyo turya niko n'ubugingo bwacu mu by'umwuka umva iki kintu okokikolekisa mokolo moko liete ata bato balekisa mokolo eza tete baboyi kasi eza bapasi ya mokili bazangi kasi esengeli olia mokolo na mokolo soki oliaka mokolo na mokolo mpona nini ozomituna olongaka te nzoka mokolo na mokolo oliaka liloba ya nzambe te lokola bomoi na biso na nzoto eliaka esengeli mpe bomoi ya molimo esengeli elia liloba ya nzambe motu na motu esengeli azwa bilei ya kouta liloba ya nzambe nzambe azwa lokumu
buri muntu wese akwiriye gushaka ubugingo bukomoka mu ijambo ry'Imana. Aya magambo maloba eza mutoyo akomate aya magambo nayasomaga ezali na mukanda 263 ni mu cyigisho kivuga ibyabereye i Galilaya cya 20 ngiye kubasomera amagambo yanditse muri kino gitabo ngiye kuyasomera muri ninatangela bino pe maloba oyo na Biblia Yesu alobaki nini tangu batu balingi koyamba bomo ya Kristo bakoyamba yango ndenge nini ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tukotanga na Yohana uko bwanditswe na Yohana mukapo ya mita igice cya 5 nzela umurongo ya 24 ekomami bo haranditswe ngo nazali koloba na bino ya solo bato nyonso oyo bayokaka maloba na ngai pe bandimelaka moto oyo atindaki ngai bazali na bomo ya seko bakokatela bango etumbu te kasi basi balongwe na liwa pe bazwi bomo ya seko. Mutega amatwi y'amagambo yoka malamu maloba Yesu Kristo alobi ya solo na yebisi bino muto ayoka kaloba nanga pe andimeli oya tinda ngai azana bomo ya seko pe akozwe tumbu te alongwe na liwa ake na bomo nzamba zwalo maloba o Yesu Kristo alobi na yebisi bino muto ayoka kaloba ngai andimeli muto atindi ngai azana bomo azagira ubugingo balobiteke akozala kasi azali mutu oyo ayokaka liloba na ngai andimeli oyo atinda ngai azali na bomo. Niyo mpamvu muri kino gitabo yango wana na mukanda oyo balobaki bomo ya Kristo apesaka batu bazana mokili azwaka yango na liloba na ye apesa biso yango sikoyo akopesa na mikoleko ya tekasasi apesi tango akozonga akoya kopesa bomo itekasa koya kopesa etumbu bato oyo bayamba liloba na ye na nzela ya koyoka pe kondimela liloba na ye mutu oyo ayokaka liloba na ngai pe andimeli oyo atindanga aza na bomo ya seko aza na bomo ya seko ezali te akozala soki toyambi Kristo na biso na nzela koyoka pe kondima kondima pe ezali liloba moko bato basosoli malamu te kasi yango wana na mateya mosusu tokolobela yango na mateya mosusu nukuri nabwira ko uwumva ijambo ryanjye kizera wantumye aba afite ubugingo buhoraho ariko ngeza gucirwa witeka tavango kandi nazacirwa witeka kubera iki noneho gucirwa witeka akozwa etumbu te etumbu ye na mikoleko ya Yesu Kristo ayaki pona kubikisa batu kasi pona etumbu te. Ngiye kwabasomera mu gitabo tukotanga na Yohana 12 ku murongo wa 46 kugeza ku murongo wa 40 n'umunani haranditswe ngai na yaki na mukili kugira ngo yizera wese po moto nyonso oyo andimi ngai atambola kalisusu na molite soki moto azali koyoka maloba na ngai kasi azali kotosa yango te ngai te moto na kokatela ye etumbu pamba te na yaki pona kokatela bato etumbu te kasi pona kubikisa bango. Yesu Kristo yaki na mokili pona kubikisa biso kokatela biso etumbu te yango wana alobi na yaki na mokili kola moi poete mutu nyonso akondimelanga atambola na molili te mutu oyo akotosa maloba na ngai te nga mutu nakateli etumbu te pona yaki pona kokata etumbu te kasi kobikisa bango liloba nalobaki nde ekokatela mutu etumbu na mokolo ya suka yango wana Yesu Kristo atie koyamba Yesu na sikoyo kasi kokatela maetumbu na mikoleko ya soki oyoki liloba ya Nzambe na nzela ya kondima okoyamba bomo ya Kristo na nzela ya koyoka liloba ya Nzambe na kati ya mkando ya Jésus-Christ
wifuzwe byose lokola bomoi na biso eliaka bomoi na biso pe ya molimo eliaka mutu nyonso esengeli aluka bomoi eutaka na liloba ya nzambe lokola tolukaka kolia po tobika esengeli pe toluka liloba ya nzambe lolenge moko esengeli toyekola bibilia na malembe pe kosenga molimo santo asunga biso po tososola liloba na ye mokolo na mokolo nazobianga bino pwete mokolo na mokolo ozwa ngonga ya koyekola liloba ya nzambe mokolo na mokolo zwa ngonga ya malamu ya koyekola bibilia pwete liloba ya nzambe elobi lokola boyebi malamu ete bomoi nzoto na biso esengeli ya mokolo na mokolo molimo na biso pe esengeli ya liloba ya nzambe liloba oyo soki botangi liloba ya nzambe te boloba lisusu te olobaki tokweyisami nzoka nde makasi na biso eutaka na liloba ya nzambe na ngonga oyo nazo byanga mutu nyonso andima bomoi ya Kristo na nzela ya liloba ya nzambe toyamba bomoi ya Kristo na nzela koyekola pe kondimela liloba ya nzambe nzambe apesa biso yango na ngolu na kombo na Yesu Kristo tobondela totondi yo nkolo na biso komo na turagushimira Imana yacu izina ryawe rihabwe icyubahiro merci na ngonga malamu ya kuyekola liloba yo tosumuka ikiliboso no pe twirengeza kwiga ijambo ryawe kandi byose uko imbaraga zacu utubabarire kandi umwanya ugiye kwihana by'ukuri tubisaba Imana mu izina rya Yesu. Amen.